Inosa bundi makasi. Nga inosa benga nga olela. Nani ina slim bisanga lo baka. Akolo bomba. Nakoka tenga sentiment bakata net. Eza libali msuka kama libali suba singa. Oh, j'ai envie de toi. Eza kaka. Eza la soute. Biso basi biso moko to koma. Omona ka boza nomba. Comme ça, oh bébé, j'ai envie de toi. Et ça n'a qu'à. Ça va bien fait. Mon père, il faut ça, moi, si va bien fait. Ils sont bas, si tu va bien fait. Somme. Ozo senga. Attends, kabelo, si attends, c'est bien fait ça, t'es mon senga. Donc, maintenant, la capelle, on a lié un goulou. Ma foute, on a l'équipe d'Yarel. Au senga. Ma casse, on peut faire ça. On a un seli. Somme. De ma cambia, Déborah, il y a Madonna, il y a Gabriel. Bon, comme on a na théâtre, Hermon, Clash Bongo, Hermon, il y a Gabi Boye, Hermon, Moutuboye Boye. Est-ce que vous avez un comité de sageté au Bavan sera peut-être ma fille, au Bavan sera bino en cas délicat pour nous prêter bino, mais force pour nous conseiller bino. Oui, ça va te koyeba koloba mingi za koyeba oloba. C'est ça. Non. Et là surtout il y a na onka na TVT na TVT na réseaux sociaux. Donc nga na zo belo koloba na kati wana ti. Là on senga kaka boza famille. Et là to lukasi eza kimia. Ouais. Tout ça ba moment oyo makame comme belé kapashu. Mokile se beba na onka. Et c'est beba. Biso bana lelo biso to ça n'impolitesse mo ba baka biso ba tongo au degré donc capable nako manquer mukolo respect nazo yeba te ke faut titemi bana ngopi ba osakisa biso katika pesa TV boyebi ser na nga bien boye ya zanga bakota ba state ye kuna partout so bobengi pour na masolo ya service traiteur katika pesa zawana azape na chaîne na ya télévision katika pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bomo na ka service traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za la raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui sport en tout cas on retrouve ba prix pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage collation de grade académique anniversaire katika pesa zawana bobenga na ba numéro o de Tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye katika pesa TV boza la décide. Voilà. Aïda, déjà ici, bienvenue dans Capage Télévision, Arcel, Fongo la biso déjà, et le robon Bézate, vert. Et salut biso bien, merci à ma partenaire, Nyoso Balingara biso, Bobby Aïchou, Nengi Azomo na té, na plateau na biso, ya Capage Télévision, et tout, ma moué, belé na maïs, binoke, Aïchou Aroya. Aroya, on vanda, wato, ça l'émission, Azalaki, Azalina Kolwezi. Merci à ma partenaire, Nyoso, Oredezo Flat Hotel, merci à ma Tonyo Balingara biso, ba ONG, en tout cas, ba reportage na bino, Arcel Azara pour na bino, Boya na Capage Télévision, ba porte na biso pour na ba sport, et ça vraiment grandement ouverte. Kasi boutique, il y a Kapa Aïda. Kasi na lembi. Kasi boutique foyer. Kasi pene na lembi. Depuis na zozela. Vraiment foyer. Foyer kasi. Nous c'est à combien de ngaye? Oui, à combien de ma partenaire faut baya. Vraiment, il ça. Yo komi ah bon, laisse faut baya. Ya aimé ponda Mali. Ya le logo non peut ça vert. C'est Aïda logo vert. Et ça là bien. Aïboni. Bien ya. Mbote la bakapa chunyo so bakapa love vraiment. Balobi mutatika ko seka na défaut. Quel match la kitoko na no pe ba abonné bo seka kitoko. Vraiment na linga bino mingi ba bona. Bon Saint-Valentin. Journée na epi. L'émission les aki li Yonde bakanga na mbandate. Gai. Ngala zana mbandate mbandada zananga. Mama kashe zake. Zate kapashu. Bon, ça va la tango depuis to bandango. Ya lobi ne zaki le 14. Lobi ne le 14. Lobi ne kamshinga na mokilo. Lobi pinande mie. Lobi penja na eleki na bonane. Tika boy. Lobi ba couple zakande boy. Na évité celui qui va ça Saint-Valentin. Celui qui Saint-Valentin, on peut y aller ou bien c'est quoi Saint-Valentin. Mais ça qui sont. Tika boy.
otambola tambola na tam stati ya bato nde eza ata na tala stati note lobi na landela na moni ona bazaka pe boy mais oya c'est bato asa na couple net awa pas asu na couple lobi to tambola ba surtout et place binande to miso esali so passe ya kona bela miso eza TikTok surtout kuna mama kapashi olala kuna totalement surtout ça c'est mon bébé touche pas et comme isso c'est Valentin nebisio Blaise Boula nani rolo mo la option njembo oyo pe ja c'est Valentin Blaise Boula et ça njembo c'est Valentin na njembo mon bébé tu dis qu'il doit ni toi batira la bango te tika boy et ça des chansons on est ça quoi hymne national et le marate vraiment va chanter en abisso à Congo boy de biso boti la nona libaya Blaise Boula lobi za ki somo tika boy na ko somo ba fleur ba moko ba sombaki ba chocolat biso moko de sale non l'amour est ça c'est Valentin ce n'est pas c'est Valentin ngala lobaka na lobalo moko mariage na bolingo zelo mote ouais bolingo zelo msu mariage pezelo msu si ko to sa confusion voilà ba pesi au fleur bazaki na yo balinga kayo c'est ça peut-être maman ça au pays c'est ça aza ne azi tante ya koya yo zara awa ozoko mikokoto bala mi fufu na pesi to sur la njuku to tie wana batala kayo yo zamuna kwa yonde ozate papa mso boya no poster moi sina mais kwa batu baye moi c'est pas yebio ke ozano elo ya papa so yo mso azali na ba email nete ya papa so na za email ta kenda ne kuna e pasi mso azabu oui yo zamuna bazota mono bazali yo njoka makasi ezate kapashi mais félicitations na ba poster ki bango dommage pe na ba poster ki te mais comme le quoi est-ce moi challenge mon robot so ba poster to c'est que eux tout là ezaka bisoni na ba corse tu ba corse comme ça ba tu mal à l'aise to soirée le côté donc bon moni c'est Valentin le quoi c'est le mot fin du monde et tout non ça journée ça en fait ça journée ba amour été qui t'a dit ça journée ba amour ba vrai amour pena ba to so to lingana bolingo za chaque jour et ça va c'est Valentin mon ba la personnalité aussi liki oh elinga te pour ni tout non l'amour c'est le cœur voilà on peut te donner ça mais ça va l'ignorer c'est ça et c'est c'est rien est-ce que ça na âge moro boy oyo biso mona kinto biso na Afrique to ça que moi si il faut ka bala so abalita zetu wana selo batu nde bamonela yango nzambe tia naisaka batu mutu na mutu aza na teste na ye mutu na mutu aza na don na ye mutu na mutu aza na ndenge nzambe asalela ye calendrier na ye ndenge akosilila eza na mutu mosusu nzambe apesa ye kaka 2 fois bala ye akozali bala ekufi azwi mosusu ekufi azwi yo omona kaka boye nzambe apesa ko da mabota yo oza kaka wana mpona kotondisa kaka mokili sa obala mosusu mpo oza kaka wana oye kotika kaka bato na mokili sala kaka bolamu donc ezate obala te ndele bike yo na liste alo lokota te po bali te non eza destin onzamba pesa eza bato mosusu boye azaka wana ayebi bolingo mais azozwa mutu te akolinga ndeti biso sutu biso bato ya TV boye eza pasi kapashu pokutana mobali oyo vraiment olingi ye pa lingi yo eza kaka so bobali na ebandeli amoni ezosimba te atiki yo ake tandis que yo koti déjà na be na ye ozomona donc eza te ke soko obali te nde komona lola te bui soko obali te na mokili oza mwasi te eza kaka na age te ekoza mpe oza jeune fille mpe boye basi mosusu bazo tozomona bango na batv na batiktok banini aza ya mobali te mpo omona mosu aza nika vierge mais azomibundisa ye moko mosusu azosala makambo na ye azobima ne kitoko na ndenge na ye okomi koenvie nzoko aza tala mobali te mosusu aza na bablessure na ye makasi voilà donc ezaka te so obali te na vie nde oza mwasi te ayi napesi yo bamerci ebele na koyamba invitation na biso ndenge nini baprogramme na yo ya chaîne oui vraiment merci beaucoup Kapachou vraiment na otikala kozangisa koremercie yo te grâce na yo vraiment ezomata tout kutu nenga pe na profiter na sa battu on va déclarer babi ai to mesani na bar avec Aïda mais dans mon ko mo tchabilo mususu to komi ko tcha parce que chaîne so zo vanda David mabe voilà ne bande kwa yana so wazara na chaîne balobi bongo tozo sala bagage ça juste pour na ko sekisa bino mais déjà bon mon na bar avec Aïda
tourne on a ba norme ndenge zalaka je dépense beaucoup na za na soutien vraiment voilà si ko to sala ka bongo to tia bagag wana pour na chaîne evanda pambate pour na mona batumbi ba benga o ai vraiment bepsi susu boneni non non tozo tourner biso ba avec Aïda donc des aboto sala kutu 10 épisodes pour tous un avantage ya biso pour to sala à 5 donc biso to perdre to dépasser trop mais et aussi ma TV que to ko tia film et to ko tia ka bloko sexa yo to sala 10 wana pour tous à la bien bon maintenant timing tu es oui to comme ezaki na 15 to comme ce qu'on a 20 OK et ça vraiment bien on a la facilité pe ya ba ya ko tourner to si ba tout non ba ki ba tout ba tourner voilà parce que ba ya nga vraiment ba tikinga te za so benge penza tele kinanga na oya je za pas malamu za ba musu ba ko mona mwana bango so elo mo abie boketo ekoti ba benge ba oya te c'est ça bazali mais nga pena ba ya tout no benga vraiment a total eloko no ezo kende bien eza idée mo bien bazoya na za eloko pesa binote po eloko pesa eleki mingi ezaka merci bon bino na bo changa poa parce que so baby bo changa te vraiment chaîne et kende te et ba vu on a peut to betete apport na bino na nga ne sala bar avec Aïda OK na TikTok pe na mona au postera vraiment ebelé la page na mona ozara tout le temps en live et puis zara yote to zara na programme bien établi au sala bilo wana nyos oui na kuna profiter na pesa merci pe na ba fan na Instagram na comme il y a 3 millions OK ils a 3 millions hein oui ça kana souke ils a 3 millions 3000 voilà 3000 voilà 3 millions de 3000 merci beaucoup amen ça la confusion vraiment to comme na 3000 k grâce na bino na nzambe boza la confiance na ngati lelo vraiment c'est pas facile tozo kene malem na bino voilà na comme na 3000 et tozo mataper na Facebook calamité na Hollanda X pechanga Black Line vraiment merci Yaya et merci na TikTok oui na zwakata na ngaka pashi neti ngapenda na koma mona ba ko tourner presque chaque jour pour les misaka moni mutupe comme na chaîne comme pe faut pe ça pe na chaîne et tout ba ya pe bana posono ko ya teka ozimbo na bango faut pe ça pe le meilleur de toi donc comme ce qu'on zo équilibré au sali pe au sali mais vraiment TikTok na zwakata pour wana na zongi na ngai action ezate couper ezate ngamo na zo monter na osala sala et na ba son nga na kata ngami pour na poster na ba page merci tout le monde a so tourner na Tito Tokos batunyo a balobi comme on nani décor décor pe ça va na mbatasia mukwata pe ça va yo mo ezala pe na bato oyebi pera na mutema no ke to tanga ba komona ba to musu basa azua te o ezala no bi ke ata na lembi a pesa nga pasi si baza OK isa bala muntu pena pena zo tokisanga pena do za kwa Cristiano na nani na Messi penza tozo linga so Cristiano ya siko Paris tozo bunda penza do bakuta na siko na Messi po zo loba mama pe Cristiano ya Paris tozo zelo Cristiano ya Paris ozo chité déjà bakuta na muninga Cameroun sila esa kwa tono c'est la faire na fali bakuta ezo simba te tino sai vraiment donc to ça la bongo donc ngapena zara bateau son za bona scène ba awana lali mais ça bateau so moi bon ils sont qui n'était mais tout ça la caca donc vazali OK Aïda toi qui est vraiment bien na PC Bellevue Kandi va la patronne à la baronne somme en tout cas Bellevue je t'aime beaucoup karama to bilo wana nyoso mona wana to tchom merci en tout cas ba Hollanda biso ba biso va commencer la pena moi zua ote benga Aïda non benga Aïda te qui est là continue kaka et continue kaka Bellevue mutagera kai non benga mutubo ete mutubo agera kai est-ce qu'il y a un théâtre aux orateurs pour se départager tout le monde va là ça ko casquette ya mutu moko au vendre na casquette wana au sala skonde déjà ngai ba fan ba yebi nga nazala raté que nazo dépendre quand na momi non so botel kuna ba film mususu nazala raté ya TV pour dire que so tel ba film côté mususu pe nazali donc okanga ndeni déjà ba bimisanga eza mimika be ba bimisanga déjà bande comme ça déjà ba comment benganga siko déjà siko bakanginga te ngani na perdre fona za zo ba pona sa bon voilà donc momi akanga mutute après ça bimisika nga moté ba Ronel Kosi bazawana ba décor ilonga bazawana abimisika ida te so kanga se faut kanga pe ba décor faut kanga pe ba Ronel Kosi donc zaka batune balobaka
voilà so eloko aloba eza te baloba oyo balobana voilà mais ngai vraiment so bomoni bafilme presque bato ebele na tournaka so na otourne susu mpenza nde na notourne te nga mpe nakomi na baengagement donc c'est un peu ça mais sikoyo nde eza boye nde bato mosusu bazalaka na kalaki opesa mbongo mposaleka bagage ya bachaine bacontrat noza nango kaka we naza nango susu mpenza mingi te parce que omoni bachaine yango bazala na ebandeli bayebi biso bato tosekisaka ntango totala biso namoni eloko wana aida aza namoni eloko da biso bazala biso kaka soki eloko eza na se ntango chaine mati bakomota kwa ndako ekwei te mais sikoyo donc biyini bayaki sikoyo ozobetela bato lisolo epa bavoisin bayaki koyiba nga ozolela siko balobamawe poni bakotelaki yo donc ce n'est pas bien déjà ntango oyebi ke ntango oza na nini asie ozwi bato ntango mpo mati neti babiso tozalaka na personnage ya bagagi te na joue mpe bafilme voilà pourquoi olukaka kaka na gag c'est ça yango monanga bagag ya bato ebele mosusu nayaka te mpo ngani nayebi kojoue non nayaka te mpona baraison mosusu ya boye omona chaîne emati babosani bato oyo babanela bango ebandeli etu vraiment esala mwa mpasi mais ezalaka bien te déjà na ebande ntango oza bandeko no ozomata mpe tolasa pena ata towana oyoya biso mingi te mosati ke nabenga te aida mpe na filme o nakoka te filme nabenga te na filme wana parce que moni biso boye tovivaka na mosalo déjà so naojoue esu te esili carrière komo okita te c'est comme ça parce que so neti nana eloo nanga te onaotya mayele ngami na operdre c'est un peu ça Ok, sans polémique, tu as kaka, de Makambia, Déborah, ya Madonna, ya Gabriel. Bon, comme on a na théâtre, Hermo, Clash Bongo, Hermo, ya Gabi Boy, Hermo, Mutuboy Boy. Est-ce que vous avez un comité de sageté, au bavant sera peut-être ma fille, au bavant sera bino en cas délicat, pour nous prêter bino, mais force pour nous conseiller bino. Vraiment je sais pas ce que ça je sais pas tous dans un groupe ming ba NTPC tous dans bon moko je sais pas si ils ont la kaka bani si moi ngaza pas nga motema pembe mona nani na statut na chaka pembe na vert donc naza motema pembe voilà nga partout dans ba groupe nyoso naza mais elo no loba faut chiza pe ya biso moko pourquoi lo nyoso tuto ya no kan internet c'est ça hein tout ça tout le monde va Nigeria, bien sûr. Il y a Gabi, il y a sa grande sœur, il y a ma soeur Karine. S'il y a un problème, diable à côté à place le Cambouza, à côté à place fait chez Zati. Peut-être au Lobaki, peut-être au Lobaki. Karine, il y a Mado, ma soeur, il y a Gabi, c'est ta soeur. Peu importe à Lobaki, peu importe sur Lobaki. Oebinda kwa Gabi, Oebinda kwa Karine. Bolukani. Sololi PM sous batu pe ba yo sutuka bazana ba problème oui ngai ça va te koyeba koloba mingi eza koyeba oloba c'est ça non et là surtout futo ya na onka na TVT na TVT na réseaux sociaux donc nga na zo beloko oloba na kati wana ti et là on senga kaka boza famille et là to luka eza kimia pour to yoga ki ya Gabia Bella qui et tout je sais pas si c'est vrai elle était malade mais peut-être comme ça na bela qui poya ça qui nga posa non so boluka naki bosilisi yango c'est tout muto kufa ça te po muto pa lo bate que non ngane boy ya gabe bani théâtre peut-être liboso ya nan par rapport que aza aîné na yo tu peux si t'excuser en fait aussi excuser et qui na wala mia ya gabe baba de ki na so na lo mabe limbisanga na yana et sili ezaka te photo ya na TV tu yebisa batu ba porte peso fungwa mama kambezo salama ce n'est pas bien tout ça ba moment oyo makambe comme ebele kapachu mokile ese beba na makasi ese beba biso bana lelo biso to ça na impolitesse mo ba baka biso ba tongo au degré donc kapachu nako manquer mukolo respect nazo yeba te ke faut titemi bana ngopi ba osakisa biso voilà omona kana bibi na mobali mo azana acha papa na na mo akwa ngala papa na tuko mo c'était voilà ça mon akapache donc photo yebaka ata respect à la sous-souté mais quoi yebaka que un jour pour na comme na âge ya Gabi Azana voilà donc c'est un peu ça merci Aït to continuer to qui est vraiment bien est-ce que libala et salama kaka pour nous compter yango ba jour que le mobile na pesinga donc rester est-ce que ba doute peut na kati ya bolingo ezala bien to soko lingi mutu fo linga eka normalement Saint-Valentin. Déjà, bolingo, déjà ce que ça, nous surtout aux autres lucans et ça na kati. Déjà ce qui m'a bien moi si alinga kayo.
ozana pour sa tendresse te ozana pour sa te o senti que oza aimé parce que bolingo déjà zo sangisa nyonso tout oko soki nde oza nango te wana siki bolingo eza te comment aza na bolingo mobali ayebisanga te maloba ya malamu te okozala mpo lati bien boye ozoyebisa te mwasi na yo te ou bien mwasi mobali azolata boye tout ça chéri bonso che ona oyo esala bien bebe nga alinga so okati nini eza babenga bacomprimé oui bacomprimé wana ozomelisa mobali notongo poko basa lelo yesaka mbongo soki mbongo ne chéri nasino todesa moni kabelo monaki na juri boyena tout doza bate ozwa kabelo ça aussi eza libali misusu kama libali so basenga oh j'ai envie de toi eza kaka eza la soute biso basi biso moko tokoma omona kaka boza na mbamo basi ngala comme ça ngala senga oh bébé j'ai envie de toi eza kaka na kilelo Quand on va bien fait, mon père il faut ça la moi si va bien fait. Biso basi to nga ba bien fait. Somo. Ozo senga nga ata kabelo asi ata esenga ko somela ngate. Mo senga. Donc menina la kapela kuna liangulu mafuta na leki diarale. Osenga makasa ko peso esaki pona ngo elo nyo selinga. Somo. To linga ka omwe ba dusubo ka balinga ka lelo mbala mo baleki na tata. Ukami to linga ka mbapwani ka ju mo senga ba bien fait. Na tele na ukiona musika te na soka na dongolo ka kwa dongo c'est comme ça bolingo ça naturel bolingo ba force ngo te okoma mobile no po opese ba comprimé okomi ko location ne bande to saka ndeni okomo zongisa surtout ba so si ba kota ndaka bala bango ba mo akaba mama okotie libala devoir monsieur zakat ko kasete soko okoti kuna okotie libosa ni balé esiki tala Comment comment la Beyoncé Daisy na Rihanna Rihanna copinote Azizeni Rihanna beningabi Mwana ni na posé na beni rebo na bi mama Yo za karibia qui sont ça Mwana Rihanna rebo longoli comment on va pendre rebo Na lukase mwamba mama na tose mwamba Mabu yanga mabu mupe somo likamali buoli kamali na mama misujo ambache rebo ati ba ko zo ba jeme ba ko chona mama poni ko kase je ma rebo je mezo zo abo innocent innocent bimisa rebo na kashna ne bisio abimisa rebo na chasser innocent banja mwana na kotike boete fo mbuma innocent bundi makasi ngai innocent benga ngaolela Ina slimbi sanga lo baka. Akola bomba. Nakoka tenga sentiment bakata musisa. Bakata musisa pa tondisa. Inosa bengi ngawa ba seri rebo zo petise mutu. Nese monani koke musika te doda. Beta so de mouton. 14 février baleli ton azalaka na ta azalaka okomi de la Esa donc Nazaki pays kapashi nazana ngumbiashi quand il engala zo la fête oui merci maman Fifi Masuka vraiment ba maman faut bajala maman Fifi Masuka tika boy ah non moi je suis na mutema bo tika boy kuta singa bina le 14 février oh c'est Valentin c'est Valentin oyate kama nanga sawa na c'est maman qui sasa makambebele na mona pe ebi ke maman Denise njaba pambole tika boy là où il y a l'amour alors bah Sonia bah bien fait c'est ça Fati président de la République alinge kaka le 14 février tango zo pesa ka maman Denise ma fleur maman akotisa na bundi là bas na Congo habibi tu peux au moins de resserrer frère papa natika ka lelo yanga mon bafu eza mon siko que c'est ça c'est pas là c'est ça ozomona que maman bundi pour na présidence c'est ça c'est pas la tête. Merci beaucoup maman Denise merci beaucoup vraiment et ça libiso bien nazaki na kolezi vraiment merci makitanda mosisi papa bio azui biso en charge ya Fifi hein na Fifi na otira Fifi na ozana ya beli makasi ya Fifi 11 ans ngo to 12 ans na beta lisolo ya Fifi malamu vraiment ça ya moko to oti musika ouais moni
faut kozwaka bato obandi na bango ebandeli to okozwa mpe bato obandi na bango na likolo talaka mingi mpe bato ozalaki na bango ebandeli moni ya fifi ayebi ngai toyebani yango moni bar avec aida tozokende ngo elongo na ya fifi ngai nalingami kotravaille na mibali ke basi voilà. C'est ça tozalaki wana na bokasi ya nani papa Mike Tanda Mosisi bio bazalaki na Rami Landu Rami alobi mpona nini te bosi abaki anniversaire na ye et tout voilà asepelaka na ai eza bato balingaka bato mosusu balingaka biso na bolingo ya solo ozokanga ai nalingaka banda toyebana bien fait omalaki Sava. Ozolinga me nazomona eloko te. Vraiment na ke kolwezi kapashi to na zongi na benga yaya. Limbisanga yaya vraiment fona peso ke kish. Dobo za na bar no. On peut ça le noter comme un peu. Te fona pesa kapashi vraiment. Là qui a proposé. Kolwezi. Limbisa kapashi famille bayaki wana biso famille batela ka biso tozalaki wana boye famille basengi sengi mais banki pe yambaki biso totiki moi quelque chose on sait jamais vraiment merci yaya pour musala oyo kapashi bakoloba tomona kona bisida naza carte naza carte tomona kona bisida tomona kona juri tomona kapa madame Agnès obei manjaka et dernier express bazali OK. Ozomon ta robele komi kapashi c'est ça lukelanga bengelanga finga makasi yango tozobunda succès jamais réussite jamais makasi mais tozozwaka yango vraiment kolwezi et solo laki merci Serge Musululu aza lokola naloba nani aza lokola saisa ya kolwezi OK. Ah non, c'est un gars bien. OK. Serge Musululu. Les abattu musu artiste musu kapashi bango ba bengi sur la mboko na bango. Mokomi ennemi. Ebele. Voilà. Ebele. Mana lobaka. Succès non ça on passe. Na ebisio. Tandis que nebisaka batu. Mutu na mutaza na dona e. Mutu mutaza ba fan. Dona ko ndika ai ya tia mutu na se. Na ko tia. Ndama ko na tie. Mais on ko remplacer ngate. C'est ça. C'est ça. Dona ngeze ya yote. Donc tokendaki Serge Musululu azwinga charge. Kutu na minute ya mukina zozonga. Tukota to sala pibia. Ya nini flat hotel totanga ikombo kuna kimaki tokota buto sala ni ya parfait to sala na biso a marqué ngapa biso na binanga entre les 25 les 27 toro bunda osunga suko lwezi na bi et ça va bien njamba zwa lokum na juna ba occasion ko kende ba poto te ba ni te mais déjà ta unazo bima complexe za mate pona mata avion complexe za te na sala pipi kaka na avion voilà important mana Lokasa. Banyanga. Vraiment, voilà la moni Rachel top modèle, RH top modèle. Vraiment Barbara. Moi je suis un RH top modèle à Zandoki. Omoni asamble mona lataki wana boya kitoko. Ya biya ko zwale kinangai Rachel top modèle abi. Azana mode azana mode. Nana nini na 24. Na mode déjà. De non Nebsa abi ayi oza fi moko bozanga complexe abi so oza na posa kolata po ngana senga te kapashi bien ngana senga ba ya te na bana bo ya na te so na posa lo abi ya na sepela bas ya bozwa Rachel top modèle nzamba pambolo azwinga en charge na 2022 bien ntamesa ba tembo ya moko Agnès Coiffure mutazwa kelonga ayi en charge. OK, Madame Agnès Coiffure. Esa ko sur beta tatu kapashi. Esa côté ni. Asa kana wileri a na nyangwe. Mushiku. Place on accès à vraiment kapashi oko bon zurikas. Zuri azali. Zuri na motika gumbashina bien. Bana salon Pasa ko sikiwa. Nepnose eza. Mama Gisela biloko pesa mana ya sekeseke bachata ya yezu esale bien bana oseka Serge Musululu sina bwaki otro car espoir service oza na poso yekola kokumba mutuka vraiment ngala zala ngana Beatrice eza côté ni ka na boulevard awa omoni so oza na Oliver OK na moni en face ka ou bien nini Sinel station izali direction générale ya Sinel bakanga mina car espace eza wana surtout biso basi boy moi voler ça ka biso bio zo caresser ça et au sala bien mama Patience Malonga mutazwanga en charge na 2018
donc abandaka 2021 tokoti na 2022 omona bafode te batia yango ezwaka wana asomenga kiko donc okande 20 ans te mais asomenga kiko mais asomenga kiko vraiment bi ayi zwa kiko vraiment nazali na oya Rihanna mususu wana boy habite keno na kiko ami merci beaucoup maman patience. Merci le boss Jackson Mouya Aigle Blanc. Vraiment, il y a un coach à ma fille, mais le collège 7. Ma fille, mais surtout, il y a vraiment, je t'appelle ça une chance, une opportunité. Il y a eu des critiques, et ça, boss Jackson Mouya, ainsi que Barrick, vraiment, Barrick, il est au travail à Naye. Ma femme, tu n'as pas eu des points de l'invité. Na olamba kalaming était vraiment la bonne côté là, nous paie. Déjà, température, bien ma maison qui est. Na pesi mote na Nana Biladi, Nana Biladi vraiment moi na moi sur azana motema malamu. Apesi ngai na nini Diamond Collection parfum. Nana Biladi. Nana Biladi apesi ngai Madame Kati. Ya zawana na place yango za suni awa. Côté de na Forest Comté. Na mboka ngoni awa na GB diplomate. Mama zawana donc soza j'ai diplomate. Oh mon maman, Mike dans le cinéma qui Thierry Gamboudi top Congo FM, mon vieux Nazo c'est la cac. Ah oui, Thierry Gamboudi sur le téléphone, na mon top Congo. Merci beaucoup mon vieux, na moni Sunani. Merci madame Xi Péchang, na mon madame Xi Péchang Blackland, 1 million d'abonnés. 1 million, hein? La comme intelligent. 1 million d'abonnés, ça s'est fait. C'est vraiment pour mon qui joue à Saint-Valentin. Il y a l'exception robe, oh non, moi, quand tu es bête, c'est capable. Non, en fait, aussi, de toi, hein? Ici, tu es jolie. Oh non, c'est chiant. D'après si moi tu l'as la maman Mimi Kabea, merci beaucoup maman Mimi, merci beaucoup na Fanny Massoudi, la Chazongaki, merci maman chérie, belle vie Candila patronne à la baronne, vraiment maman balobi, voyez pena nala la pour moi malam belle. Ouais, nako la sasuli bakanyina ka. Oui, merci beaucoup. Vraiment, suki bakanyina oh et ça lox. Akanya on kitoko. Merci Kapassion. Madame Lily. Madame Lily Lox. Hey, elle bien. Bah c'est président Fati Azana Suki. Il Ah. va kangai. Dans ma soigni. Oh, bah vite présent fait son moto Anna. Ah chérie. Voilà, Anna pina la sima. Ça fait singa mon qui les bébés. Pardon, on fait ça Fati. Président Fati pardon. Vraiment, en plus, c'est une invitation. Maman Olive à Bengsenga. Ok. Nalbumbiashi. Merci, maman Olive. Olive Milembe Kabila Kabonge. Merci beaucoup. Maman Senga, Nini Frash et Otren. Oui, Otren Obafoué na Lubumbashi. Hypnose. Yangwana Hypnose. Hypnose na yoki somo. Ezozwa. Na kina Lubumbashi. Adresse skonde et Bungsenga. Bien la benga qui grâce. Asala pe kuna chiwana naza la service bébé c'est la service vraiment bateau na servi diega na manqué bino kokanga osunani bon madame Chimène madame Chimène Zema Mercedes vraiment Mercedes madame Chimène Zema Zama charge nazoya naza posala na Lubumbashi na hypnose chambre 26 Nala la chambre 26. Pour moni bassin na Nzambe. Babi on babenga hypnose. La chambre 26. Bon nazanga. Nazanga. Kapashu. To sa ga émission. On a papa te la na poto. Avec ta papa mais son papa benga. Oh ma fille ça. Puis ce modèle la chambre 26 c'est ça. Déjà produit maison. Ça va. La chambre 26. Na Benoît. Frère Benoît donc. Frère Benoît faut la tarabilamba c'est important. Vraiment bon, ça va prophétie, ça n'est prophétie on ne sait jamais. Merci Aïda, merci en tout cas. Actualité Zanini et puis mon gentil d'avoir balancé. Oui, merci vraiment actualité. Actualité nanga eza na bon consommer bar avec Aïda, tout ça 50. So une zamba pesinga makasi kozanga kaka pashi. Pour ça que ça la musala les gens me soutien. Ba te beto singa ba soutien ba ko soutenir bilo misusu. C'est ça. Et là quand je sais que bo seka
mwana mukia osala makambo ezomonana me naye so mpo moto apesaka ata 500 fois oyo fo 1600 oyo awa emata yo mpenza omoni ke kolozi bato baokaba oui vraiment non kolozi en tout cas fin lenga na bossa na boss na ngai Kuti boss Kuti vraiment honorable Kuti merci beaucoup boss vraiment Kuti ayaki kopesa musicien ya héritier mutuka ok voilà bah donc bozo sala bango pe bozo sala biso pe toza posa ba caméra toza posa ba lumière tout ça vraiment mna weza munene na ko lo balo ba su mingi te non na boti te na choisir mi ka mingi te awa na ko publier j'aime nanga donc ça concurrence te mais ah jezo kene bola na njoto te ni bale yete na poussata ni bala malonga pe pour que ça passe merci na lobe directement donc ni bali passe donc so na bota na lukata mwana ata mwana mama Olive ata nani oza sape age mona comme jasuna ni bébé na bisuna junior na saba kuna bébé lukanga na kota ta famille présidentielle la dieu bon so da côte ngaba kila mama Olive ta ma deni sinya kero oza ta mama fima kero même ça moi toi junior inya kero merci Aïda d'être passé na sepeli makasi merci Kapachou merci na bafani surtout balinga biso et merci na Kapachou moni faut que ça na bateau l'amour vrai voilà ngala linga ba vrai sans intérêt sans intérêt sans parti c'est ça de bolingo c'est ça l'amour ngala lingo ya mona ngana karama na batu nyonso tu mena za na batu na particulière très important c'est important mutu so to ko pandele minute komekate ko sekeza bolingo ya na sakama na nga saya nesa saya yeba mutu nyonso na c'est important ko sekeza bolingo te na so kapasa eza batebele na za bolingo abatu ato pesi conseil ke batu bako obuna kale na batu mais le quoi ça mutu abatu c'est ça tolinga ko kabo mais yo moko conscience conscience na puberté ça voilà là on a ça pour ça ba français mingi te pour mikolo c'est non so yeye ko la swahili na senti na ba mswahili senti na ba mswahili bien muluba ba kongo na linga mingi te ko ba kabila basi mingi merci Aïda rappelle sur ma page non oui na TikTok comment na TikTok c'est la Aïda Kapilas voilà nazo qui déjà ba 4000 et quelques na Instagram Aïda Gladys officiel ok 01 Facebook pe Aïda Gladys officiel 01 la monnaie bat boti nga Twitter naza Twitter ti s'il te plaît muto so ka Twitter na yebio ngala si to kabona kala et quand ça moulage au moins il y a comme 3 millions mais to kabona kala Twitter ya ngati pona moyo to ita to moyo baba bibia na baba za kuna bayo kama kuna Aïda za Twitter na za Twitter ti ok merci Aïda merci d'avoir venu sur la division na pesi Jésus diembote na loti papa bisenga mwana nga kota na profondeur lukanga papa Jésus die na pesi mbote na ba ange gardinière na ba ange ba archange et na pesi na Adam na Ève mbote parce que pesi mama marité ma mari to discuter joie ma kasi chose façon d'andela quand parce que il faut na c'est émission mon a démentir bato ya solo mani ma mari ya limbisa ma mari ya limbisa mani comme Adam na Ève ngala si ba tuke mi bali nje baza boy eza dona bango pe natika na bango bazaka ba infidèle batu ba chenga tembe na lobi mari nani Ève Adam tikaki Ève akie place ke denga na to yebi te mbaba nani aye nyoka aye aye ko konsa nani Eve apa nyoka seni ake Ada seni eza baje Adana nyoka tu te marches pas il faut savoir mon a démenti baba merci c'est grave hein comment nyoka loba boy te azana shida mama kama ba shida oyo mali ba femme ya ndako bako bako pona ba so mwasi na jini mo ba ya jini kama banda akoma mono normal poni yo zana mwasi na nzambe sa côté place to tika mama yemo yo amonika
Et là, au moins, il est qui me dit, à celle qui a joué. Atiki F, ok, maman, il y a un scène. Aïe. Dame, il y a un scène. Après, scène. Aïe. Et elle va chez nous. Merci, moi, c'est merci beaucoup, Kapachou. Merci beaucoup. Aïda, tu as numéro, on a besoin de publicité, sport. On a besoin de soutenir Aïda à sortir pendant qu'elle est à l'école. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à Mireille Moukeba, merci Jackie Kapache. Merci à Roger Swalingarabiso en tout cas pour soutenir Aïda et ça va être vraiment bien. Kassi boutique, va venir sur Swalingarabiso. Zambé a pambola bino pe mabota na bino. Bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Katika Pesa TV, aye. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, collaborateur, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis Mobimba, et si va valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis Mobimba, et si va valida. Pour un mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo Mutema leo some Bapesa Asolo la tabie Soko kutani na ye Kozala deside Katika Pesa Na pesa yo nini ye Katika Pesa Mutema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Julie est valide, yes. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Katika Pesa TV, aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nitou, la patronne. Y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa, États-Unis Mobimba Valida, Yunani Oboya, Madame Katika Pesa, Motema Malamu Luta ya Nzambe ya Yoga, Julie est valide, pour mon